lingomba ya bobongoli makanisi CCM na boyokani ya ministère ya finance pe ministère ya budget elongo na DGI, DGRAD, DGDA, DGRK pe lisanga ya bakongoli mpako ya bingumba ya mboka na biso babongisi kobanda mokolo mwa 11 septembre 2021 kino 11 mars 2022 kampani ya malendesi pona bofuti mpaku pe bokambi malamu ya misolomi ya leta na etando mobimba ya ekolo Kongo. Poto tonga banzela ya kitoko. Balopitalo ya sika pona bapinga oyo esengeli, mai na lotiliki ebonga, bobola esila pe pona bolamu na biso nyonso. Bandeko bafuti mpaku, baimboka pe bapaya, ndeko tata ndeko mama, tosengami biso banso kofuta mpaku kasi bino pe bandeko bakambi boyangela misolomi ya leta na ndenge elongobani. Tofuta mpaku po totonga mboka na biso. Biso nde tobongisa Congo. Voilà, chers internautes, Tindika Télévision, Lelo, Naïbisa Rabino, Fachi Béton, c'est le petit frère de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il y a un mpaku, Lelo pe Fachi Béton, Azo Futa, mpaku, Azako Lakisa, ba Congolais, Ozako réclamer, ba école, ba hôpitaux, ba TGV, tout ce que vous voulez, mais total kaka ba minité. Mboka ebele bamboka mingi etomwama na nsima ya kofuta mpaku. Futa mpaku na yo ne komona leta mpe ya kosala oyo ayebi misala. Soki na ntango ya kala esalamaki te, me na ntango ya Fachi te. Bokomona ba infrastructure oyo ba TGV nyonso bolingi ekoya mpe na nzela ya mpaku. Changement de mentalité. To changer bizaleli. Lusoban kadulu. Donc changer bizaleli na yo po ete mboka etongama. Totonga mboka biso nyonso. Na nsima ya mokonzi ya mboka Fachi Béton fumu waditunga. Jésus-Christ afutaki mpaku. Fachi pe akofuta mpaku lelo apesa exemple. Azopesa go botala makambo ndenge koleka. Tumba Chikela DG ya OVD Tumba Chikela. Ba salutation basango na yo eyokani ekei Mboso Kudia Pwang botala palais du peuple ndenge zongi ya sika. Palais du peuple oyo ebebaki drapeau ekomaki ya kala. Palais du peuple elati robi ya sika. Chers internautes, ngana kobombela bino te oyo tindika na ebisi bino ke vraiment Mboso Kudia Pwang. Donc ezali visible botala ndenge palais du peuple komi ya peto ya sika. Yo sikoyo kenge na bandundu loba o Fachi likofi ya muyaka oyo kozwa otelema te po likofi ya kisi. Donc okwa il faut masopelo mai 48 heures ozala mabele ya kokufa te, me mabele ya kolala olali kao. Voilà, je vous informe que Richard Muyenge bye bye abendani kaka lelo samedi lelo kisabadu alingaki akita kuna na Lualaba eyinda mabeme. C'est reporté à une date ultérieure. Matro, faut kozala ya nani? Car Mapa abandi déjà. Vous avez avant que l'événement avant Fachi Koma et la takate na tindika. À suivre Angèle Mpumbu en direct des États-Unis d'Amérique. Angèle Mpumbu dans la tindika. Oumela na yo Mpumbu Angèle, futur député confirmé par Naboyi polémique. Eyokani Mpumbu Angèle, eyokani namoni pe protocole ya ministre près le président. Aye, donc c'est que Manuani na Kyumba pe akozala awa nana Manuani na Océan
Buku Mulongeshi Wakalasa. Restez branchés na Tindika Tindika. Beaucoup de surprises. Eyokani. Bakoyoka nini Bon, Yokason, Tokouti, on a parlé du peuple Lelo Awa. Problème est ani d'abord. Bon, problème est ali, d'abord il y a changement de mentalité et puis vision, il y a chef de l'État zali que tout comme ça. Bon, pour tout comme on a pidi à Makassi, il faut d'abord changement de mentalité. Il y a une campagne campagne de fiscalité, il y a une Lelo zali Awa d'une manière officielle, ils ont dit DGRK, DGDA, DGI. Ministre des Finances, ministre Abidé, donc président de ça avant nango ezali lelo ezo banda lelo campagne yango ezo banda lelo yango toye awa lelo pona ko lobela ba peuple congolais et puis pour représenter ko lobela makamuni ezali lelo chef de l'État ko loba awa pour expliquer peuple congolais voilà le peuple congolais peut a déclarer ka bato ba futi impôt omona ngongo yo ya misala ezo sala mapenate yo lobi ndengeni. Bon, oyebi soki peuple congolais zoloba ke makambo ezosala te nayebi ke bongo ebele ekimaka leta. Bongo ebele ekimaka leta comme à l'époque nakoyebisa bino ke na minute oyo na banque centrale bake kokuta 650 millions de dollars ezalaka na moto te mais soki ezalaki na gestion ya faci beton te tolingi to découvrir mbongo wana te deo grâce ya elinga apesa biso explication. Qu'est-ce qui se passe? Nambongo 600 millions et ça n'a monté. Donc, il y a par exemple, il y a que peuple congolais, toye bandenge nini ya kofuta ba taxe. Taxe ndeko sana ke mbongo na biso kende liboso. Puisque peuple azali ko banga gestion ya Joseph Kabila. Mais avec confiance à Fachi Beton, yango tozalia au peuple à comprendre que makambo ezo kende bien. Merci Yokason. Est-ce que vous avez l'information monsieur ko bakisa? Nazana information ezali que na loi là-bas na minito yo que Moyeji, député 16 députés, 11 bandimi, alléluia, amen. Donc, Baché Libanda, le maman, Fifi Masuka, travailler d'abord avant que Makamoto, que Bakena, l'élection, gouverneur Yassika. Donc, la minute où Moyeji a pour permettre cellulaire. Le là, qui t'a connu avec honneur, avec pompe, donc c'est ça qui est joué. Donc, plan Yangwana, d'abord, avec la poste à l'Awa. Akenda bete lobinga na ye azonga donc plan na ye biso moto wana azali kosala tomoni azali surtout kabilisa munene makila na ye azana ba makambo moko oyo biso tokoki kopesa confiance te du tozosenga motu to tozoseni moto azana vision ya chef de l'État eloko mpe nazoloba toza na assemblée nationale toza na palais du peuple awa nazoloba bato bazoprépare likambo ya balongola Mboso Kodia bato wana tozomettre bango mise en garde. Donc, biso to permettre te mon doit travailler la vision ya chef de l'État dans le Golay. Tala propre tala. Donc, donc seule personne ou azolinga ou étouffé batouana ceux qui montent en meki biso to retia libaya. Oche libaya to la meliango. Donc les 15 na yoki déjà makabezali mais biso to kozala na balabala. Na balabala poto yebisa ba Congolais to soutenir les institutions ya République démocratique du Congo. Donc toboyi ba désordre. Donc mutu to azo sala audio oh boy. Oyebi de peste. Bakolo marche c'est nous. Bakolo masole zali biso. Bakolo mobilisation zabino biso. Donc les lots tozo soutenir vision ya chef de l'État yango peuple congolais bo s'adapter na système ya kofuta ka bampak. Nde vi likambo oyo etindi biso to koma lelo awa. Donc makambo ezo kende bien na banzi ba tuto ba kolinga kosala kocha libaya ba koyeba ba koyoka so. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Président Yokason na uzipala ba koma mutuna balobi marche yango oyo na muke prévoya ki bani.
Voilà, chers internautes, Tindika Télévision, Lelo, Naïb Sarabino, Fachi Béton, c'est le petit frère de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il y a un fouta comme Mpaku, Lelo pe Fachi Béton, Azo Fouta, Mpaku, Azako Lakisa, ba Congolais, Ozako réclamer, ba école, ba hôpitaux, ba TGV, tout ce que vous voulez, mais total à kaka ba minité. Mboka ebele bamboka mingi etomwama na nsima ya kofuta mpaku futa mpaku na yo nde komona leta mpe ya kosala oyo ayebi misala soki na ntango ya kala esalamaki te me na ntango ya faci te bokomona bainfrastructure oyo ba-TGV nyonso bolingi ekoya mpe na nzela ya mpaku changement de mentalité to change bizaleli lusoba nkadulu donc changer bizaleli na yo mpo ete mboka etongama totonga mboka biso nyonso na nsima ya mokonzi ya mboka Faci Béton fumu waditunga Jésus-Christ afutaki mpaku Faci mpe akofuta mpaku lelo apesa exemple azopesa go botala makambo ndenge koleka Tumba Tshikela DG ya OVD Tumba Tshikela basalutation basango na yo eyokani ekei mboso kudia pwang kotala palais du peuple ndenge ezongi ya sika palais du peuple oyo ebebaki drapeau ekomaki ya kala palais du peuple elati robe ya sika cher internaute ngai nakobombela bino te oyo etatindika nayebisi bino ke vraiment mboso kudia pwanga donc ezali visible botala ndenge palais du peuple komi ya peto ya sika yo sikoyo kenge na bandundu loba o Faci likofi ya muyaka oyo kozwa otelema te po likofi ya kisi donc okoya ifo masopelo mai 48 heures ozala mabele ya kokufa te me mabele ya kolala olali kao. Voilà, je vous informe que Richard Mouyenge bye bye abendani kaka lelo samedi lelo kisabadu alingaki akita kuna na Lualaba eyinda mabeme c'est reporté à une date ultérieure. Trop faute kozala ya nani car mapa abandi déjà okozwa avant nguya événement avant Faci akoma elataka te na tindika à suivre Angèle Mpumu en direct des États-Unis d'Amérique. Angèle Mpumu ozotala tindika umela na yo Mpumu Angèle futur député confirmé par Naboyi polémique eyokani Mpumu Angèle eyokani namoni pe protocole ya ministre près le président aye donc c'est que Manuani na Kyumba pe akozala awa nana Manuani na Océan Fumubuku Mulongeshi Wakalasa. Restez branchés na tindika beaucoup de surprises eyokani bakoyoka nini bon yoka son tokuti yo na palais du peuple lelo awa problème ezali d'abord bon problème ezali ya d'abord ya
changement de mentalité et puis vision ya chef de l'État ezali que to komisa bongo poto comme on a pidi makasi il faut d'abord changement de mentalité yango campagne oyo ezali campagne de fiscalité yango lelo ezali awa d'une manière officielle ezali DGRK DGDA DGI ministre de finance ministre budget donc président ndakoya ko pesa avant nango ezali lelo ezo banda lelo campagne yango ezo banda lelo yango toye awa lelo pona ko lobela ba peuple congolais et puis pour représenter ko lobela makamuni ezali lelo chef de l'État ko loba awa pour expliquer peuple congolais voilà le peuple congolais peut a déclarer ka bato ba futi impôt omona ngongo yo ya misala ezo sala mapenate yo lobi ndengeni. Bon, oyebi soki peuple congolais zoloba ke makambo ezosala te nayebi ke bongo ebele ekimaka leta bongo ebele ekimaka leta comme à l'époque nakoyebisa bino ke na minute oyo na banque centrale bake kokuta 650 millions de dollars ezalaka na moto te mais soki ezalaki na gestion ya faci beton te tolingi todécouvrir mbongo wana te deo grâce ya elinga apesa biso explication. Qu'est-ce qui se passe? Nambongo 600 millions les ana monté. Donc biloko wana ezali ba exemple ya ke peuple congolais toyeba ndenge nini ya kofuta ba taxe ndeko sana ke mboko na biso kende liboso puisque peuple azali ko banga gestion ya Joseph Kabila mais avec confiance à Faci Beton yango tozali au peuple à comprendre que makambo ezokende bien. Merci Yokason. Est-ce que vous avez l'information Mousso Go Bakisa? Nazan information ezali que na Lualaba na minito yo ke Moyeji ba député 16 députés 11 ba ndimi alléluia amen. Donc Baché Libanda ba lobi mama Fifi Masuka travailler d'abord avant que makambo toke bakende na nini na élection na gouverneur ya sika. Donc na minito Moyeji a que or permettre cellulaire. Lelo non qui t'a connait ba yambaye avec honneur avec pompe donc c'est ça qui est joué hein. Donc plan na ye yango wana d'abord azaki na posa zalawa akenda beto lobinga na ye azonga donc plan na ye biso moto wana azali kosala tomoni azali surtout kabilisa munene makila na ye azana ba makambo moko oyo biso tokoki kopesa confiance te du tozosenga motu to tozoseni moto azana vision ya chef de l'État eloko mpe nazoloba toza na assemblée nationale toza na palais du peuple ao nazoloba bato bazoprépare likambo ya balongola moso kodia bato wana tozomettre bango mise en garde. Donc, biso to permettre te mon doit travailler la vision ya chef de l'État ba longola. Tala propre tala. Donc, iloko ezalaki te. Donc, seule personne wazolinga ou étouffer bato wana soki moto ameki biso to kotia libaya. Oche libaya to la meliango. Donc, les 15 na yoki déjà makambo ezali mais biso to kozala na balabala. On a balabala pour yebisa ba Congolais to soutenir l'institution ya République démocratique du Congo. Donc toboyi ba désordre. Donc mutu to azo sala audio oh boy oyebi de peste. Ba kolo marche c'est nous. Ba kolo masole zali biso. Ba kolo mobilisation zabino biso. Donc les lots to soutenir vision ya chef de l'État yango peuple congolais bo s'adapter na système ya kofuta ka ba mpako. Nde likambo oyo petindi biso to koma lelo awa. Donc makambo ezokende bien na banzi ba to ba kolinga kosala kocha libaya ba koyeba ba koyoka so. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Président Yokason na uzupaka ba koma mutuna balobi marche yango oyo na muke prévoir